La famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko bolandaka Ursule Botelwa TV. Voilà. Bienvenue chez Ursule Botelwa TV, Karande Boyebi, chaîne Nabino, Epai Wapi, Oboyaka kozwa ba nouvelle ya malamu. Ya malamu koleka. Alors on appelle bino mbote na kombo na Yesu, mbote bandeko bozaka wana pona kolanda biso, mbote na bandeko bo partager ba video na biso, mingi ba obo tiaka ba commentaire, ba obo emaka, ba obo partager na Facebook na WhatsApp. En tout cas, mbote na bino nyonso esika bozali. Lelo na yeto lobela na likambo moko nazwi ba commentaire ebele, nazwi ba appel ebele, nazwi tano bi ba commentaire, c'est-à-dire ba commentaire, nazwi ba commentaire ebele na dossier pe affaire pasteur Mike Kalambai. Alors na ye penza to lobela nanu likambo yango na répondre na ba question ya batu batebele batuni tuninga ba question en tout cas. Partager histoire au mba moko tombe na ko répondre mbala moko na ko répondre te que na ba nous répondre épisode par épisode. Voilà. Affaire pasteur Mike Kalambai na Peniel. Batumsu balobi que non, pasteur Mike bayeka na nouvelle oyo pona koya kolongola dossier ya Jaël ndenga zofinga bakonzi. Alors bakonzi ba contacter bango po baya kolongola likambu oyo na réseaux sociaux. Ezape na batumsu balobi non, c'est vrai, trop c'est trop, pasteur Mike Kalambai il faut bala, azu déjà temps ebele alors ekomi temps na ye yako bala. La famille lelo na ye na répondre na ba question ya batu ebele. Batu msu bakomelinga kosala boete soki pasteur Mike Kalambai ya bali, Peniel a kozonga lisu na réseaux sociaux, Peniel, batu ebele bazongisi kombo ya Peniel na réseaux sociaux. Batu msu balobi ke pasteur Mike Kalambai akoki kobala te tant que abebisa vie ya IN Kakier masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali IN Kakier kondisa libumu na libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na baponwa na elongi oyo babuton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende IN Kakier solution ozali na bokono diabete, tension, épilepsie, cancer IN Kakier ezali wana pona bandeko nyonso benga IN Kakier okozala desite ozali na pota ya libumu otobengaka hémorroïde benga IN Kakier oumeli ozali kobota te na IN Kakier ata na 70 ans mwasi okosimba mwana kote etali bapapa IN Kakier nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te pona bapapa benga IN Kakier na bulembu nyonso ya nzoto okosepela IN Kakier solution pona libela IN Kakier mwasi akokima yo te IN Kakier bokono nyonso ekosila. Joël Tumba. Nasi bozoye ba Joël Tumba. Joël Tumba za moko ya fille oyo nani Peniel Samba lobaki ke non Joël Tumba abandaki ko bima na mobali na ye o ezaki bongo pasteur Mike Kalambai. Alors la famille, partagez vraiment s'il vous plaît, partagez histoire partout, tolobela yango mbala moko et sila, voilà. Lisolo ya libala ya pasteur Mike Kalambai, eza vrai to eza faux. D'abord no yebisa bino likambo ya pasteur Mike Kalambai ebimelaki epai ya ye moko pasteur Mike Kalambai. Dossier ya libala ya pasteur Mike Kalambai ezaka teke o bato internet balali balamuki bayeli bino dossier wana non.
dossier ya libala ya pasteur Mike Kalambai eza décision kouta epai ya ye moko pasteur Mike Kalambai eza décision kouta epai ya église na ye dans sa présence, voilà, église na ye eza décision kouta epai na ye na mwasi na ye. Pasteur Mike Kalambai depuis divorcé na Peniel, il y a longtemps, ba divorcé les lotés, ba divorcé kala na Peniel, ba divorcé vraiment kala toyebi sali bané depuis pasteur Mike Kalambai na Peniel ba sala divorce. Pasteur Mike na la kisa biso moi cité. Banda ba boyana na Peniel ti lelo nanu balakisa biso moi cité. Non, balakisa biso moi cité. Non, to monate ke na part a Peniel aena mobali, nanu pe to monate ke na part ya pasteur Mike Kalambai aena mwasi na réseaux sociaux. Non, to monate. Alors, lelo soki pasteur Mike Kalambai alobi azobala, bandekwe tokoya kosilikele na réseaux sociaux ndeti poani. Tokoya kolobaka pourquoi tozaka na ba négativité. Pona nini tokoyaka kosouetele ye malheur. Non, namoni ba peine na bino, namoni ba message na bino, akozala esengo te, ye penza kozala ereste, ye penza ndenga zawana, ye penza ndenga... Non, mutu pa koyi ko changer. Bien sûr, na relation ya Peniel na Mike Kalambai tomonaka mingi o Peniel ayebisaka biso po toza basi mwasi moko talingaka ba maltraiter muninga na ye mwasi na libala. Mwasi moko alinga yango azate tant que toza basi mwasi moko tako obima na réseaux sociaux aye ko tolérer accepter et puis akumisi mobali oazo maltraiter muninga na ye mwasi. Peniel toyebi ke bazaki ko betaka ye bazaki ko faire souffrir ye wana toyebi o nyonso pasteur Mike Kalambai asala Peniel wana toyebi yango. Alors mutaza mutu pa ko pe ko changer na libala to lukate to kondana ka mobali musupe mwasi pazaki na mwa ba problème moko boye musupe mobali pazaki na mwa ba problème moko boye to boite mais mwasi oyo pasteur Mike Kalambai azobala eza mama Sandra Mbuite. Mwasi oyo pasteur Mike Kalambai azobala eza Sandra Mbuite. Mama Sandra Mbui aye kaka ko troubler biso. Voilà. Sandra Mbui aye ko troubler biso. Sandra Mbui aye ko troubler biso pourquoi? Pona makambo ezoleka na réseaux sociaux. Bino bokanisi même bango baozala d'accord ndenge président de la république azo fingama na réseaux sociaux baotikalaka ko accepter yango te bakotikalaka kozala d'accord na yango te baotikalaka kozala d'accord na yango te. Pourquoi? Parce que président de la république azo fingama mwasi na yepe azo fingama pona nga namoni ke publication de la sœur Sandra Mbui ezaki kaka façon ya ko troubler peuple congolais. Pasteur Mike Aobala le 30 octobre 2026 Aobala lelo toza na mois août, toza na mois août, toza na mois d'août, septembre, octobre, le pasteur Mike Aobala dans un mois dans un mois kaka un mois et demi Aobala soka lo biasa la chemin na ye kaka e soki pe mupenya akozonga lisusu biso bakolo matière toza na biso wana biso toko recevoir kaka matière bandeko biso nga biso toza wana toko biso toza na biso wana matière toza wana soki Peniel azongi lisusu toza wana pona matière mais aobala pousse-toi mais azobala nini azobala nani Joël Tumba wana nde toyebi te mais soki akobala Joël Tumba et ozala bien bato ebele baoya baopesa ka Peniel raison movie ye ambizi bolimbisi na mwana azosaka na pembeni. Voilà, batu ebele bakopesa kaka Peniel raison. So pasteur Mike abali Joël batu ebele baopesa Peniel raison mais Joël azwaka soin ya bana ya pasteur Mike Kalambai.
Joel wana akolisi Zion soki Zion wana Joel muta akolisi ye Joel muta azwaka swe na ye soki Mike alobi abala mwasi mususu ke o aya kobalela biso mwasi mususu azwaka mwasi bwa kutana mwasi bwa bali eske bana na ye baozalaka na kimia eske mwasi oya koluka bala lelo bana na ye wana baozala na kimia bana na ye baozala na esengo toyebi te soki mwasi akobala akopesaka bana na ye esengo toyebi te soki mwasi akobala akomemaka kimia na ndako na ye donc c'est ça nga na yeli bino kaka information na confirme bino te ya mama Sandambuyi mama Sandambuyi ayene ka kombrie batu adune ka photo atie na ye ka mpona kombrie batu mais je pense pas na baku o Sandambuyi auti okutana nango na baku ya makasi o Sandra Mbuyi auti okutana nango la famille na ndimi te ke Sandra Mbuyi akoki kozwa décision ya kobala kaka lelo je pense pas kaka ye moko mama Sandra nde famille na ye bauti kosabola na famille ya mobali ne bauti kosabola ye kaka ye moko mama Sandra auti kodivorce kala mingi te kaka awa ale mutu adivorce ka lobi awa mbala moko ya kozwa ke nazobala ata yo mobatu balobaka ke non seka azalaki na mobali yango kala et surtout réseaux sociaux toyebi yango ndenge ekendaka bato baoya kaka seke azalaki na mobali yango kala seke kutu mobali yango babanda kovivre na mobali yango kala babanda kovivre bato motamta oya oloba na ndenge na ye mais je pense pas que libala wana eza mpona Sandra Mbuyi voilà la famille yango wana na ngai nayela bino nayaki nanga mpona owumela te nayaki justement mpona ya koéclaircir bino likambo oyo nzambe apambola bino bato bolandaka Ursule Botelo ya TV nzambe apambola bino alors bye. Ba pasteur alelo tozondima bango soute ba pasteur chrétien nous déçoivent. On dirait christianisme est comme siège ya bandoki siège ya kindumba. Ndeko die et ma force tolobela sujet ya mama Sandra Mbuyi pona libala. Préféré ata le bata musulman, imam. Ah là je suis calme. Mais les pasteurs chrétiens kindoki koti kindumba makambo nyonso saleté. Et continue à le christianisme, eux, on ne croit plus aux pasteurs. Na komi ko préféré na sambe la l'église abatwa kala ba pasteur Vernon, ba pasteur Maswaku, ba Sumbela, nde sika na préféré na kendata. Que na kende sika ya ba pasteur a lelo en tout cas trop ba aventure eza ebele. Ba aventure e komi ko salama ebele. Donc pour na ka sœur Sandra na kosenga ye apema a se soigner nanu a se soigner te ton exemple on a ba blessure voilà azana on a ba blessure azana ba blessure il faut a se soigner so mobali wana lingi pas de problème mais bazala nanu na phase ya amitié bazala na phase ko nenga ye ko poster na page na ye ezaka pour faire parler aux gens to en tout cas ekozala esengo toloba merci mutu azwi alinga ye mais na âge na biso tozo comprendre que elle n'est pas encore alingi peut-être approuver mobali ke nga pe bakoki kolinga nga mais voilà. Ayeba que à se soigner nanu te elle a encore des blessures graves qui peut surgir à tout moment à tout moment tam susu kolela tam susu ko se venger abando koluka kosala matalana akosala voilà pour bamona ke ye pas bien azwi mobali c'est ça et surtout bientôt quand tu komona kala mingi te mobali na ye utaki bautaki ko poster mobali na ye pas fille moko boye c'est ça c'est ça yango na ye pe a poster loboko na bague ya fiançailles yango ya azo vivre na matalana et Matala eza ya ko encourager te parce que elle est malade. Aza na phase de dépression, aluka qui peut-être à s'évangile avec sa mobile que je m'en fous, mais or c'est faux, elle ne s'en fout pas. Elle est malade. Ça fait mal. Elle a encore. Tant au talabana, au moni papa na bango mbala moko. Azo souffrir nan. Atika komi kosa, atika koluka kosa matalana. Mpona nga na kolinga afana s'effacer nanu na ba média s'effacer azwa temps pour elle-même
quel voyage. Akende nesika moko boye assez soigné, afanda na bana na ye, aza akoma bien après aye abimeli biso esusu. Et c'est pas encore soigné parce que na tangu kaka ba nouvelle ne bimeki akoma ekobeta ba concert alors qu'elle était malade, elle souffrait. Azwa temps ya kofanda a voyager akende nesika moko boye akozala ye moko peut-être soki aza na bana ne a voyager na bana ne membre la famille ezate pour nous rappeler makambo soigner azwa temps à se soigner et tant à kozonga même après 2 ans elle sera forte. Elle n'est pas encore forte, qu'elle ne se monte pas, elle n'est pas encore forte. En tout cas, ils ont les soins à Bassi Ebele au mona a outi na libalo directement na tomuke a sauté na libalo to mona basta. Surtout les stars américaines to mona a outi na libalo zo Jennifer Lopez a comme na 40e mariage. Bariana wana ba comme na ba 40e relation. Toujours ça ta et ça va souffrance a oluka a bomba pasi wana mais na muto azui a monika que a bombi nango te on dirait milukeli sous makam a qu'est-ce soit lukil mususu. Donc tu passes de relation en relation et ça te détruit. Toi tu crois que nazo luka moto a consoler nga or yo ostant que yo se soigner na noté ata mutu o a se présenter liboso na yo azama lamu ndenge nini et kobe bakaka parce que toi tu es encore voilà. Et dans le cas tomate pourri, au tien on peut mettre la tomate à bien à kaka. Donc tant que tu es encore malade, tu ne t'es pas encore soigné, tu vas changer de relation en relation. Qu'elle prenne son temps pour elle, qu'elle arrête d'apparaître dans les médias, dans les jabou, banani, non, qu'elle prenne le temps pour elle. Azwa temps, à m'y soigner, afanda aluka esika nini ebebaki pona nini ebebaki ndenge nini naoki kosoigne ndenge nini naoki osala e azwaka baconsultation na bapsychiatre asololaka na bango azala na baséance ya asololaka bapsychiatre oyebi bapsychiatre bazalaka bien ils sont tellement bien formés bazalaka wana omona azoyoka yo okobeta masolo ti okolemba baza wana bayokaka na bango kaka azoyoka yo azopeso temps oloba osokola motema na yo tant que mutune eza chargé akoréussir na relation mosusu tatako pasteur wana aza ange auti likolo Sandra akokoka te koréussir parce que aza nanu na bablessure eza facile te batrompe oyo na mutu aza pembeni na yo mutu oyo bandeki koconsidere lokwa ami travailleur quelqu'un que je pouvais envoyer acheter du pain quelqu'un nzoka nde aza mbanda no alalaka na mobali no c'est pas facile au moins ke baconversation basecret mosusu nayebisaka mobali na ngai nzoka nde yepa c'est ça eza facile te en tout cas mama conseil nini opesa toza pe na sujet moko awa ya fille moko nazoluka foto na ye mpona tia na nsima fille moko auti kokufa mobali abetaki ye azalaki na zemi akomaki na zemi bake kotika ye na famille ya mobali me mobali asepelaki te ndenge mwasi azalaki na zemi mobali abe na mwasi balongola zemi me mwasi aboyaki mobali abeti ye jusqu'à sekendeko na biso ya mwasi ayaki kokufa donc akufaki mpo mobali abetaki ye na zemi akufi mpo mobali obe balongola zemi ye aboyaki conseil nini okokopesa na bandeko na biso mpe ya basi mama na opesa conseil ndeni mutu deja akufi kopesa bandeko ya basi oyo bazolanda biso mingimingi baoyo bavandaka na relation eza ke mobali abeti ye déjà première fois mais anormalize yango bandeko bazalaka bazobeta ye na libala bazonormalize yango mama omoni problème eza na société na biso soki mwasi afandi na ndako asalaka te makanisi eza kaka libala c'est ça na société na biso surtout na Congo soki mwasi amoni ke azwi mwa diplôme d'état mbongo ya université eza te ye makanisi ekomi libala or na poto tomonaka toyokaka bana oyo son premier travail mwana mona pendant les vacances azoluka mosala
azoluka bamisala moko be ya bavacancier ezalaka baorganizaka na bamboka ebele bamisala bavacancier bien que mboka na biso eorganiza yango te me bamisala bavacancier ezalaka ndeti koteka na McDonald oteka ndeti koteka eza programme moko chaque boutique asalaka mpona bavacancier bazala na misala na bango moni soki deja mwana na mutu na ye akoti na mutu mwa mosala mo boye ayebi kozala deja indépendant makanisi mosusu eyela ye te mingi bamabala mosusu ezoya eza matalana elle veut avoir des cabello comme les autres elle veut être comme Maria Tumba elle veut être comme soki nini c'est ce qui pousse à ça et misusu eza pauvreté atali na ndako boye lobi mbula ebeti topepi lobi su topepi nakenda ata esika moko boye mwa bagarson oyo bafanda esika bie bandako ya bien akomi nalingaka garson wana azwa 10 mine mpo nake efana na ndako wana nalongwa nao na pasi ya kopepaka bamai yango ezopuse bafille omona akoti na kati ya famille moko boye omona famille wana ekara bavie et surtout bafille ya lelo les filles ya bavie moyenne balingi kolata balataka makasi koleka bafille oyo baza na bafamille aisée bazolata selon bamoyen na bango te mais selon oyo bazomona na réseaux sociaux azwi mbongo moke kato omona ye soki atelemi oboya atelemi bomona moto alati kitoko makasi ton garçon omona asepeli na fille yango mais ntango ozwa ye kaka boye aye yeba réalité boye ezalaki boye ma fille déjà na zemi sikoyo omona ndenge okata relation te fille mpe kolongola zemi ya facile te olongola zemi ta mosusu 2 vie ekei kolongola zemi to mwana mwasi babati aobanga na ye kolongola zemi eza koboma voilà okomona bato abaingi ta mosusu kolongola zemi yango aboyine mpe kolongola zemi abi nafandaka natingama kaka awa bolingo ekoya malembe e bolingo ezosimba te le garçon amoni réalité na ye alingi na ye te et surtout na bafamille mosusu mpe mwana garçon mosusu papa ne déjà yebisa yabi je veux que tu m'honores mwana ti okosilisa classe nde okobota mwana ba arespectaka papa na ye abi je dois honorer mes parents aza na petite ami mais abandi koluka sikoyo olongola koboma mpe lisusu lisumu akomi oluka honorer papa na ye en tuant quelqu'un ta mosusu baprometaki ye quelque chose si tu termines tes études je te ferai un grand mariage le garçon a peur il a peur de son père baproblème sikoyo omona mwana mwasi atingami mobali alingi na ye te mais mpo na nini alingi mpe ye mpe azala ye mpe amona na miso ya bato akangami na relation na tozomona yango même avec les grandes personnes même sur les réseaux sociaux nous le voyons okangami otingami mobali afingaka mobali ahumiliaka yo ozomonena basi ozomoni afingaka yo mais yo okangami kaka na mobali wana mpo na nini babengo marié et après tu dis soki naboyi ye nani yango alinganga lisusu tu te limites déjà ose limite tu te sous-estimes nyonso mpo na nini mpo na kozanga kaka kozanga te eza mpe baparent na biso kopousse biso omona moto ayebi biso déjà osilisi classe nalingi so na mono awa te il faut bala e mwasi ake koluka libala mombo ya mbala nakota kaka parce que nalongwa makeyela baparent surtout baparent na biso ya baafricain oyo ebele baotia bana mpe na baerreur ebele baparent bazotia bana na erreur baparent na biso mpo na bango libala eza honneur honorer bango c'est vrai honorer bango mais à quel prix tu te maries à qui lelo tozomona kaka bato balati baveste mais est-ce que tu le connais et soki toke na ka nalongwaki na sandra nake na cadre ya Mike Kalambai les hommes comme Mike Kalambai c'est un homme quand tu le vois c'est un homme beau il est élégant Mike Kalambai est très beau il est élégant quand il s'habille tu aimes mais c'est quel genre d'homme c'est quel genre d'homme on a vu ce qu'a vécu la femme qui avait avant cette fille là nous avons connu des filles
mwana mama olangi asuka na ye wapi basi oyo azala na bango avant basuka wapi baba soki mosusu azalaki na nde koyemba na ye qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu. Les hommes, les filles, ce qui nous tue, c'est quoi? Ce sont les apparences des hommes. Apparence. Quand on voit un homme bien habillé, on se dit c'est un bon homme. Qui te dit ça? Plusieurs des hommes, oh, ça s'habille bien, ce sont des machos. Des hommes qui ne font rien. Yo, moi, c'est au salon. Garçon princesse. Des garçons princesse. Ils ne savent même attaque au bongisa en poule. En poule, les coups, il faut moi, c'est ça. Achataboua bongisa. Le garçon est là en train de snapper avec son téléphone. Azan akosimba te lokota fandi yo sala ye ere koki abimi akei yo koma lokola mwana musala o sokola kabilamba o sala kanyonso sala tu es fatigué okoyana poko abwe akuti salite bandi ofingo saleté il oublie que tu as travaillé pendant toute une journée. Tapotez l'écran s'il vous plaît la famille. C'est ce genre d'homme là. Apesi yo musala ebele osokola bana osokola bilamba obongisa ndako na ye abimaki na tongo akende musala ntango azongi ayebwe akuti okaka na elamba wana tu es sage, c'est une femme sage, je ne peux pas l'épouser, moi je suis un serviteur de Dieu, il faut nazwa moi si moko présentable, mais présentable qui m'a rendu comme ça? C'est toi. Voilà. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Je ne te dis pas que Osokola Bilamba, non. Mais quand même, viens à mes côtés, aide-moi. Si tu n'as pas de moyens, Sunganga, mais si tu n'as pas de moyens, tu es ta bonne. Ah, Sunganga, ta. Voilà. Mais les hommes ne le font pas. Les hommes qui s'habillent bien, les hommes qui parlent bien, ce sont des machos. Et moi, ce que je dirais aux filles, en tout cas, Bolanda, Théo, Mobali, Alati, Kitoko, ce sont de mensonges. Ce n'est qu'une carapace. Ce n'est qu'une carapace. En tout cas, moi, Maman Limbi Sanga, de mon point de vue, il mérite de rester seul. C'est vrai ça. Azo mérité, moi, si moi, parce que Agno Kolakabasi, tout le monde a déjà dans live, moi, Azo Finga. C'est un homme autoritaire, il y a ndenge ya baluba wana ekala. Parce que baluba ya bekaza bongote, baluba ya tangwa kala. Azana babitude baluba ya tangwa kala ya koni atabatu, ake toilette, asali popo, abengi yo kende ko chasser. C'est ce genre de... Et moi, ce que je dirais aux filles aujourd'hui, méfiez-vous de ces hommes-là qui s'habillent bien. Mobali moko boye pa na yo lingio solo mapeka soki ndenge nini mama ndima kolanda te yo alati bien te parce que tu vois dans notre famille ba ya na nga babala mibali ya bien bazana ba voiture nga pe funa linga mobali azana na voiture okoku yango dezoboma influence okufa mes amis mibali ya bacamarade na nga nyonso bamema wana barestaurant mibali balobaka français mibali na miso bato bazokose défendre yo olingi kaka mobali ya genre wana okokufa na libala wana mingi ya bandeko na biso bazokufa mobali ayeli yo na sapato etoboka mama koboya te ndima ye ndenge aza bo avancé parce que lobi asali infidélité akomettre nini aozonga na ndako akozonga kaka pa na yo aokende esika mosusu te parce que cerveau na ye mpe ezosala non avec cette fille là nous avons commencé na ntango nazalaki na eloko te nous avons commencé il m'a aimé il m'a accepté tel que j'étais. Beaucoup m'ont rejeté, mais cette fille-là m'a accepté. Moutoune Kozonga, attaqué 2 ans. Attaqué na libala mususu a Kozonga. Mais ces hommes-là, oh, bah là, toko azoya kolingo yo lingi parce que son père est ministre. Parce que ce oh, eh bien, nenga vivaka. Aviva déjà na ba rêve moko boy très haut. Aviva ye a basi, azana basi loka ba Didi Stone, azani et le jour où en bakonzaka basi basi bako bazaka besclave na bango oyo ya lobi yango nde esalema yango nde kosalema mwasi aza na mot à dire te. Alors en tout cas bandeko na biso ya basi na mibali boyeba kosala bashwa na bino
Moi, si Voilà. nyonso taza mwasi ya kobala, c'est pas parce que tu es kabelo nde eza mwasi malamu. Kabelo wana sali ndenge nini po azwa yango. Comment est-ce qu'il n'a pas malmené ses parents po azwa yango? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Peut-être que maman, ba alingi kaka ngo, ba ninga na nga nyonso, ba na eloko wana, nga pe na lingi na zwa ngo, maman sombeli ye na menace. Et c'est cette femme-là, oh, lingi otia na ndako. Mwana oyo azomona tate ke parents zo souffrir nanu kofuta ba frère na ye. Asa bafuta ba transport ayebi na nte ndenge nini parents bundaka mais azo imposer maman na asomba eloko wana parce que bana mususu pe baza nango mwasi wana olingi otya na ndako mwana oyo ayebi kose contente na oyo baparent ne bazopesa ye te nde mwasi yo olingi otya na ndako to mwasi oyo ozomona deja ke mwasi moko deja akoma na milieu moko boye barezonaka na bango deja bien te bafingaka na bango abangaka baparent na ye te bafingaka na bango olamuki boye na ntongo mwana mama azotuna lelo nani olamba ti te yo so mama pa te nde mwasi yo omoni ya kotia na ndako boviva mpe na ndenge ntintisani Voilà. donc mwasi nyonso te aza mwasi ya kobala tolobi te ke na milieu nyonso recule kaka basi ya mabe babimaka te eza mpe na mwana moko boye base retrouve kuna par hasard baza mais eza na bana ebele bautaka na bamilieu reculé ils sont déjà reculés dans leur tête otie na ndako ata lopango kosomba te parce que nyonso pana ye ezaka cher olobi toke efana na gombe te toluka biso ka ndako na kimbateke bagombe ana su ba cher wana tu vois l'homme n'avance pas l'homme ne fait que reculer ou bien ozo stagner tu es en train de tournoyer sur la même place à cause de quoi? À cause de la mentalité de ta femme tu ne peux pas aller na esika moko bien ebisi mwana tokomisa bana na cartésien te sia bekole cher wana totya bango kaka na papa kapi eza mpe ekole bakozwa kaka nani omona bagenre ma mentalité wana baza mpe basi ya kobala te basi oyo baza na infériorité bazongisaka bato nsima okoavance te basi oyo mpe oyo avandaka déjà na milieu riche wana yo tu ne gagnes presque rien mais il te fait faire des histoires te kaka lopo te kaka voiture wana te po tosomba eloko wana te kaka eloko wana te yo osala ndeni baninga nyonso bana nde nini baninga nyonso babiju nga aza te kaka voiture wana esala nini ce genre de femme là aussi baza basi oyo ya kobala te donc les hommes et les femmes ou bien mobali oyo ayebisaka mwasi ne yo defaka te defat to defa te otinda mwasi no akende kodefa mbongo yo defa te defa tosala bor wana defa tosomba eloko wana na ozongisa baza mpe mobali oyo ya kobala te donc il faut tozwa temps baparent il faut bazwaka temps ya kosololaka na bana église eteyaka bana makambo ya bokristo. L'église est là pour la vie chrétienne. La télé est là pour les illusions. Les novelas, le tout, c'est pour les illusions, pour nous faire rêver et pour vendre leurs produits. Ils sont là pour vendre. Ce ne sont pas des histoires à copier pour nous, non. C'est la maman qui doit prendre le temps de parler avec ses enfants, leur montrer la vie. Et curieusement, toujours se retrouver dans ma maman et l'élo, ma maman et ma talana. Voilà. Alingi akopie ndenge bana baninga baza wana yebisa bana bino vraiment ka boyi to souffrir bota bana baninga nde bazo évoluer mwana kei ba sokola ye oke kotia ba démon na nzoto mwana lobi komi kolela okomi malheureuse lobi ozolela na bota bana bakipa anga te na bota à cause de toi-même yo moko ozozwa temps te mpo na bana ozopesa temps mingi na église du 1er au 30 tu es à l'église tu fais quoi là-bas parce que réunion na réunion eza réunion